Le 18 mai, à 20h à 5h du matin, dans la salle de Venise, et qu'on paie la moto avec cours de gras. Ma maman Paris, Maya Sika, on est ensemble. Petit officiel de l'association Maya Sika, le 18 mai 2018, de 20h à 5h du matin, la salle de Venise, 30 route de Roselay, 95 200, Sarcelles. Les billets c'est 25, buffet à volonté. Et Dino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki. Fin. No image, Banza Soko ya Congo, Edino, Mage, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino. Dino photo image à Paris. Balobi Edino image, sale image, Panzani Congo Mobimba. Eh! Chokomone Timachuta, Chikofotea Chopayo. Balandia Panda Sangwa Congo, Bomonika la retourné dans la carte quartier. Lelo na suna finanga kanga la machine de guerre état que combattant, commando, militaire, ne boyidiga ga to pese ba grade tout kacher makambutu. Poye pesa mobundi na mboka. Alors vient so kangala toyoki ke to moni toyoki te mais to moni même na RTNC batie yango bazo signer accord pour un accord ya Papa Tshisekedi et zonga Kinshasa. Pourquoi ba cause la kaka 2 ans après, ça fait presque 2 ans, hein? Est-ce que ils ont permis bakanga ebembe ya mowe lokola Papa Tshisekedi oyo abundela pe mboka wana na RDC bak bloqué corps naie pendant 2 ans na morgue. Toute la réaction na yo état que mwana mboka état que machine de guerre. Papa, est-ce que mon est normal? Hein? Dino image. Est-ce que mon est normal? Parce que nous avons moto, ça a 2 ans et demi. Parce que toi, si je vois bien que 2 ans et demi, donc Corona est un étranger. Est-ce que les accords? Est-ce que Corona est-ce que les accords tu éviter? Est-ce que les mascara ou des accords? Donc tout ça c'est de mascara. Donc ils allaient réalité, ils allaient pas vérité, ils allaient mascara. Les accords c'est que Dieu a moulumbate au Nyana Ebi. D'après aux accords, d'après moi ce n'est pas un corps. D'après moi ce n'est pas un corps. D'après moi c'est mascara. D'après moi personne où est dans la mboka on a congolais où il y a rejoint corps et c'est que Dieu a moulumba ayano. Mais ce pas une ngwa tout d'abord bakunda ngwa. Parce que mon truc c'est que Dieu a moulumba mon truc la ngai va kundama on a ngai proposition na ngai. Proposition na ngai pona ngai va kunda na kati ya ponka zavu. Bakunda wana. Pona nga. Bakunda c'est que dina ponka zavu. Mais et puis et pas babomaki ba kimba et pas babomaki ba ninga na yo ba révolutionnaire. Et pas ba ninga na ba révolutionnaire Mobutu ale bango o ba teki na esprit okola yi. Mais ce que beaucoup ne connaissent pas. Est-ce que boye bisanga bokuna na mboka na benaka mwanga ou bien bokunda na gombe za pa ya batu nyonso ya wenzi. Bon, tu sais que Dieu a moulumba bokunde wa. Pour les gens quoi lelo que surtout tout ça la honneur à lelo tout le monde a Mobutu na place na Maroc aya na Kinshasa bokunda Mobutu. Dino image. Na kutuna bokunda Mobutu wapi na idée na yo pesa ngana nga réponse. Bonga na kopesa wapi. Balanda pala sanga Kongo baliba yeba etake yo militaire yo obundi na obundeli mboka wana ovandi na batu wana nyostu wana. Yo mtoke ko expliquer balanda pala sanga Kongo place ni bako kuna Mobutu na mboka Kinshasa. Bato kwa ba Mobutu
batuko batiseke jwa mulumba il faut bazala place oyo discours ya Congo ebanda ba image eza mose ponka za vous eza mose ya Congo ba pa nyonso bakoya bakomi na ponka safu epai Mobutu alia bakimba epai Mobutu asala makambo tu epai Mobutu abimelaka epai la cité ezalaki epai mitolo na biso bakangala ezalaki. Donc cela veut dire il faut en palata ya Congo, palata ya Congo et rejoindre wapi na ponka za Mobutu hein la cité ezalaka wapi na ponka za Mobutu mais la cité eza histoire de l'oboche stade de Kamandora, c'est normal. Mais na pembe nango, faut bocher un événement parce que quand ça biso mbongo, Mobutu faut pas condamner na ponka za vous. Tu sais que dans Mulumba, na ponka za vous. Histoire ya bateau ba kufa ba kimba, il faut izala monument na ponka za vous. Nani akosala biloko wana nyoso po atrai asala statique ya place wana ezala biloko wana. Est-ce que ekozala nani? Ekozala Rwandais pas ça là. Rwanda ko sala ngote Rwanda zo profiter de mbongo na ye apesa bapaya. Ye mukwadia ye pa acha mbongo na famille na mboka na bango ekeni. Pona yo? Pona ngai Tshisekedi, je ne suis pas sûr que Ebembe Tshisekedi et Boya na Kinshasa. Et puis nanu bati date te ba signé ja ba ko ba André Kimbuta bazala ki to bango na mesa bazo signé. André Kimbuta sigi. Tout le monde nde bazo signé. André Kimbuta. Mais ba pesi date nanti. Yum to yebisi go yebisa so za mboka nini? André Kimbuta Zaïrwa ta. Po André Kimbuta Zaïrwa o zo le kana Zaïre. O zo le kana Congo na lelo. Parce que André Kimbuta aza mwana Congo, mwana Zaïre. Ayebi ba événement ndenge zalaki. Mais lelo tango zo pouvoir. Il savait qu'il est de Congo ou bien il est de Rwandais. André Kimbuta il est de Rwandais. Ada Congo te. Bongo même inako. Rwandais. Le Rwandais, tout ça c'est le Rwandais. Parce que ceux qui battent qui Congolais à solo, balingaki kosenga réalité ya Congo eza di banda babundela yango bakosenga yango ndenge nini so kuna na mboka wana tango travailler na mukonza mboka soko lobi mabe babeti yo fimbo yo byango te yo poza ko beta bato fimbo tango na yo ngana zo beta bato fimbo tango toza ba Congolais na Congolais mais ngai Rwanda ko yebisanga te beta muto mboka na fimbo ngana beta soko za ko sala na o tosa na ko tosa jamais parce que ngai avant na awa naza kosala nani naza kosala nani naza kosala na Kabila oyo ajour Rwanda atie tellement la monique Rwanda comme na pouvoir je voulais pas oui nakati parce que je ne peux pas faire avec un Rwandais parce que ba Rwandais tant ba koti et loko ba sala ki na kati ya Kinshasa moi j'ai vaincu ça baninga na ngano subakimaki baninga subakimaki tant bakimi ngana tikalaki na moni nyonso ezoleka bapesa ko place te non bapesa nga place te avant bapesa nga place bapesa nga place avant bapesa nga place ezali général Inok na patience o bakatange bato bawelaki mais na pona ngai bakatange baweli likolo na ngai mais général Inok azwaki punition akendaki na jeu de natte na matete na école mais ezali place ya nga ko sala te balongole na fonction ye muto asali pire na ndako nanga parce que pire police pire salami na ndako na ngai nga muto na peso bango komba pire bakei na ona Gombe ba sala yango na Gombe ba misi kombo pire mais réunion salami na ndako nanga tango bango bakoti parce que bango bakotaki avant Kabila kota bakangaki bango na kati ya Kinshasa. C'est moi qui l'ai aidé de toute façon que bazara ba monaki ke ngana zali pona peuple bazaki mingi na côté nanga bazaki na kati ya BD ba souffrir na BD
ce que je parle. Et pas bango bazali sur balandiango de tous les généraux bayebi yango. Bazolandamo avec conscience et idée. Merci, merci, grand frère propre Kangala machine de guerre. Tu rejoins autant mingité parce que là, tu joues à pied levé. N'engana tout le sur le solo ya Kuluna. Kuluna na Kinshasa et sous Makasi. Tout est comme on a ba image mongo les cas qui na Kinshasa kuna. Il y avait deux camps. Balancé na bana likolo. Bauchi kozwa balancé bana likolo bauchi kozwa ebembe ya ndeko na bango kufaki et puis balancé ba kangi ebembe na otage ba kati ebembe bambeli. Mais batu ba penser mbala mona Kangala machine de guerre. Babi babloka boso Kangala machine de guerre zalaki na Kinshasa. Peut-être Kuluna nga aussi là. Alors, siko toto yo kana no yo pona Kuluna ana. Pesa bisono ya no pona Kuluna. Kuluna zala kata risate na yebisaka yo une image pendant kala. Assassin moko babengi Kuluna na Kinshasa zate. Ça c'est le mascara. Ils ont une complicité ya batu oyo bazali baye ko détruire mboka na biso parce que bana kino nga na yebeli pena machine nga à l'époque nga na zalaki bana kin bayebi ko tanga lisasi ya soda moko na arme mais ba koti na arme te mais Kuluna za na mbeli comment Kuluna ko détruire bino na mbeli a détruire bino na mbeli ya pamba lisasi te. Et puis, Banakini Bozo quoi aussi les Kuluna. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, cela veut dire, les associations Mongo Bozo Salamamunango, comme ça, Mbok en a dur, que notre sécurité, notre sécurité, net. Donc, Bazo Nako, Babylon Honengwana. Mais pour l'angaï, ce qui n'a pas de Kinshasa, qui pendant la sécurité, avec la Kinshasa, pour l'angaï Kanga, si on a coaché à 18h. À 7h du matin, Kuluna est athée. Ya solo wana? Oui, Kuluna est athée. Si vous avez la pose en Penamboka? Non, mais j'aime pas travailler avec un gouvernement qui ne comprend pas les gens. J'aime pas travailler avec un gouvernement qui ne comprend pas les gens, qui ne comprend pas ce que les gens parlent. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut au yoka batu. Tous dans la démocratie, yoka peuple pas yoka yo. Donc boye ba kozwa solution ya kotambisa mboka. Mboka tout batambisa on a solution. Mais cette solution ezangi mboka kotambola te. Alors, comme ngai nazana posa mboka na ngai. Mboka wana za mboka na ngai. Motolo na ngai za kona nazali moitié te. Original, original. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na un contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman le global PM Express. On bise toujours artiste oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Pas Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrier, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge. Même métro
Makade. Poussa na Global Express pe avant na idéologie ngwana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours dans la poli, tous en fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui a été, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez, comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.